faut changer tout le monde. Les Fayoulou, les Félix, tout le monde va l'ongwa. Ton renaître. Esaïe, c'est ça la moussala. Ton faillir la mission. Parce qu'aujourd'hui, négociation. Donc Fayoulou les opposants. C'est la vérité des urnes et Koufa. Il leur a fallu 16 ans pour arriver à leur fin. 16 ans après la découverte de réserves pétrolières dans la région du lac Albert, l'État ougandais, le groupe français Total Energy et le gérant chinois CNOOC signent donc à Kampala leur décision finale d'investissement pour extraire et exploiter le brut ougandais. Ce qu'il fallait la commis président de 10 ans, ce qu'il a 10 ans, ce qu'il a 10 ans, finalement, le groupe Yabatouana Bayebana depuis San City, il y a 40 ans, il y a un Soukawaki. A joué à l'Angolé, so maxi 40 ans. Comme évident, so y est soit zongi te na nzoto so dai. Eri ya boy. To boya Batouana, to sala ya biso, to bimisa elenge, azwa makambo. Elenge wana auta na bandako wana nyoso te. Merci Nabino Batobozui Libakou ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko oto tchana océan du Congo bisika oto lobaka bobele bosolo bisika oto tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu bisiko tosaka mosala ya Jean-Baptiste bisika oyo tonganga katolo bakalokola bakongomani ezui likambo la moto te matondo la babonye na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement la chaîne de la Libération bo kozala ka de cité pe merci na bilo bato bozo kalibako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin bo continuer ko like l'émission, ko partager, ko tchaba commentaire, pe ba suggestion, ba j'aime na bino to na ngoposa bande ko bo s'abonner massivement à la chaîne de la Libération Océan Wabino Azali Nzambe likambo la motote ezui l'Équateur mambenga pipi libende ezui bipa ibiso oyo biso tokolo balatina ya République démocratique du Congo bande ko balandi mingi ya koloba ezali pamba te oyo tolobaki ekokisami tango ya koloba yango yo tango ya kopanza o yango yo tikangana loba opona Congo bakongole baza matoi mangongi lelo tokomi wapi o transition lelo tokomi wapi o négociation Congolais nanga yela muka mboka ekeyo epa Kagame mboka ekeyo epa Museveni mboka ekeyo bapa ya balongi lelo ezui mana nanga États-Unis d'Amérique likambo la motote na kunjana nanga tolo babosolo vérité ali bokabonité bo s'abonner massivement botala bémission toko choquer ba kongomani po sentiment ezate to ali ba fana kwiti te to ali biso bonso bomoko pona Congo bana tata moko mama moko ekolo moko pe tolingi kimia nekolo wa biso mobimba pe na ba Afrika bande ko balandi lelo ezali opesi mbwa boy oyoki na monoko mbwa lobi nini kasi kaka bato na mayele bakososola kila me plus 49 boucler le connaît femme P4 ezui na lisala ngomba na bumba moaso na gemena na gbadolite na zongo ezui na kafufu po ete bango batelemi bapuramento bondi ya botarde bono ete la remise ko komela bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondo bido ezui likambo la moto te bande kolanga na lobaka na bino pe na lekaka ko sakola na lekaka ko éveiller conscience ya peuple Congo na lekaka ko yebisa ba congolais que problème na biso eza moko tango tozali ko senga plan ya sortie ya crise ya président Eli Martin Fayulu Madidi e ko kangaye parce que Kabila akoboya yango te Félix akoboya yango te kasi ba kondima yango na suka oh congolais
nani akobeta ntembe na oyo ozali osala misala emonana na miso ya bato na Ejipito kino lelo bayebie misala ya lobokono ya nguya Farao amikanisaki elombe asuka liboso ya Israela wana etalisi yo zanzambe mosusu te azali te nayoka te oya leki yo Yesu na nguya likolo na se misala ya liloba na yo ya nguya. Bandeko nanga Nzambe alobi tokeba na Félix aboyi ye peuple Congo bakongomani pona nini tokomona te bilaka na Nzambe pe bolingo na ye kati na biso bandeko na nga tolamuka to éveiller conscience ezwi peu importe interprétation yango nalobaki ekokisamaki c'est que naza na droit chemin c'est que Nzambe aza na kananga yango tikanga na kumisa Yesu Masiya tikanga na mema ekuluse na ye tikanga na sanjola kombo na ye bipai olelo nalobi Nzambe azali malamu Nzamba alingaka nga mingi azali malamu abongi na nkembo mokili mobimba toyemba ozana Nzamba la gloire Nzambe atonda bolingo alalaka te Nzambe océan du Congo ezwi aujourd'hui Félix alobi tokela plan est sorti à crise tokela na transition à 18 mois to changer encore une fois Mobeko Likondi au lieu de 5 ans 7 ans pour la élection alobi na pesa bango miel nalakisa la bango lokoso bali nango lelo biteni na biteni na tula kabine loko nya malamu ekobima na saoli sanga o Nzamba lola tombwa mala ola bomo enanga atanga moko na keliboso atanga moko na keliboso atanga moko na keliboso pona Kongo nanga na kozonga na simate pona yebi liboso tokolonga Kagame na yebi mindele nyonso bokozwa esheke ngai na yebi po nyonso Nzamba loba lelo na kongi bomoni eza kokokisama Kongo makambo Nzamba loba yango ezokokisama po soki nalobi eza maloba océan na buki lokuta Dieu révèle na peuple la Yesu qui toya délivrance est commis ba Congolais sortons derrière les politiciens. Tala aujourd'hui, maloba ya Israël motombo. Na kocha yango, pona yibi moi vidéo na maloba lobi. Campagne. Il y a 7 ans elingo banda. Na yebi seki na biloke bangi ba changer Mobeko Likondi. Mais pour ba changer, ba kondi ma plan a sorti à crise ya Martin Fayulu Madidi. Na moya kalikambo wana ndeko nanga dosta ayebi. Wala papa ngbanda na kufite tango kaka tomoni mikanda na kobima place bakoselaka papa ngbanda makambo ngai na telemi ndeko langa dosta totangi yango tolobi totanga paragraphe président Elia komi mabe ya ko reconduire bango na transition 18 mois na transition na Félix akozala Kabila kozala. Cela veut dire ya bokonzi na ya mettre ango en cause nakenda témoin Nico Mayengele témoin Joël témoin Mwalimo témoin Tachana na yebisi président Eli na labi président Eli o mettre en cause ki bokonzi na yo na plan sorti à crise eza mabe na yebisa e face à face soki bakoboya makambo yo po moto asaka lokuta mais po baboya ka to filmer yango mais Mwalimo ayebi première rencontre direct balabala maman séant ozakane matata boy première rencontre na yebise babemba baza ba photo na yebise président Eli yo gagna ma ponami
Si quand ceux qui bloquent la transition, ils ont commis opposant. Pour y en gagner ma poname. Aujourd'hui, Dieu ne ment pas. Dans le président Eli, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné et s'attarté. Aujourd'hui, Bemba, Bakobi, ma victorieux. Talandenge, toke ko sukula bango. Parce que, bolinga te, mbokeke la transition sous balkanisation. Président Eli a coupé sa porte. Pour akoboya te, ambassadeur bazaki déjà cool. Donc, il va signer mongolote. Ndenge toza mboke soki la transition. Élection kozalate. Pour bazo bongisa bobeko likondi, il y a 7 ans. Bokoyoka déjà babandi propagande na ba télévision. Pour basi ba pesi batu bambongo. Donc il y a ngwana bataille de pesi balukainga. Ah, j'ai compris. Pour appeler ça la sensibilisation à 7 ans. Ah oui. À comprendre. Mais Maël Nanga na boyango papa Michael La France. Congo est parti. Alors aujourd'hui, est-ce que le président Eli Martin Fayulu m'a dit d'akozonga contre Malobalaye pour babimisa salité? Ah, boza batu mabe. Bon, mona ki kebiso to otambola la bonzambe bolinga ki te. Maboko la biso to simbisa président Eli pour boyeba eke makamuso akoboya. Pour to kokotisa na bonzambe, to ko sambela to ko benga milimu, pour to tala soki o to zolo beza lokuta. Bo bloquer ma porte, mais bo mi bloquer. Aujourd'hui, tala lolenge bo memi. Mboka Congo. Président Elia Koboya. Parce que place sortie à crise des airs. Proposition de Félix Andimiango. Tolobaki Hermo Barocha président Eli la Singa. Botika kokene mbangu ezaka pema. Botambola selon Nzambe ako changer bino ba donne. Boko kwe na piège à Satana te. Nzamba za multifacial. Soko zo croire na ye. Parce que je Dieu, parce que je marche avec l'esprit de la divinité. À côté les sanga Paul na ko annoncer boya bondima. Congo et la négociation, balkanisation zo salama. Congolais tellement to bunda bima pour la politicien. Zwa Israël mutombo kabuya l'homme puissant. Bongo tozonga. Boyo kalangage. Était avec Kabila à travers Palou. Ça sera la même chose. Je pense que l'ère à présent. Présentement, la population, vous devez oublier ces gens-là. Félix a quitté, il faut la remplacer. Félix partira. C'est lui qui viendra, amènera le même discours. Le Congo a besoin d'un nouveau souffle. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe qui ne dépend pas de Fayulu, de Félix Tshisekedi, de Bemba, de Katumbi. Où vous allez rejeter tous ces gens-là dans une maison. Retraite intellectuelle politique. Créer une nouvelle classe. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir ces individus qui autrefois étaient ensemble. Qui peut comprendre que même de Lambert avec tous ces gens-là, même d'accord comme porte-parole il y a union sacrée. Même attends la prophétie, aujourd'hui si Félix Tshisekedi n'est plus président de la République, vous mettez Fayulu. Transhumance, tous ces gens-là vont changer. Si vous mettez Katoum, ils vont partir. Et à quand la fin de cette mélodie? Risque Zababen d'Abisso 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tala Ajosa Langon Lelo. Ce qu'il faut a commis président Bendi 10 ans. Ce Katoum Babé dit 10 ans. Ce Bemba dit 10 ans. Finalement, groupe Yabatouana Bayebana depuis San City. Bako Ben d'Abisso 40 ans. Ngala Oto Osuka Wapi. Ajoa Langon Lelo. So Baxi 40 ans. Kope vide. So Yeso Azongite Nanzote Sodaye. Eriangoyo. To Boya Batouana. To Sala Yabisso. To bimisa elenge azo makambo elenge wana auta na bandako wana nyoso te. Le peuple nini? Il faut changer tout le monde, de Fayulu, de Félix, tout le monde de Balongwa. Tout renaître. Esaïe 6 c'est ça la moussala. Ton faillir na mission. Parce que aujourd'hui, négociation. Donc Fayulu les opposants. Ça veut dire vérité désir ne koufa. Ma pona mitoro bundelangote. C'est quand on va contre la course. 4 ans de négociation et de transition. Tu vois que c'est l'élection l'année. Politique à Papa Tshisekedi. Tant que maman F. Bazaï Balonga qui n'a eu de pèse. Alors, tu refais dans siège vidité. Politique qui va dans la polele. Ngala kei. Papa Tshisekedi alors tu refais la tête. C'est ça. Congo est Kumba Mabongo. Or, les gens de l'IDPS. Nous avons une vidéo pour le boy en commentaire.
balobi nini baza bakolonel bacriminel ntango toyebisa biloko na limete basala place moko ezalaka wana ndako wana bakangaka bato babomaka bato basalaka mabe boboyaki kabuya azongisa su garçon na mwa maloba na ye ntango babeti likolo ya 50 000 alobi nini tobundela état de droit tobundela démocratie kilo oza président force du progrès te baokanga yo baokanga na groupe ino mobimba baokanga bango tozosamba na bino na assemblée mobimba force du progrès kilo kosamba na bango nayoki balobi na kati ya lopango na bango place batekaka bombe bazoviole baminere bavideo bon kuna na kati ya lopango wana bazoviole baminere kuna ekomi place moko boye oyo site ya bakuluna pays sans loi oyo ekomi place wana yango tosengi na l'état il faut aya korécupérer lopango wana bourgmestre major alimete mosani ozosala merci oyoki yango wana aza moto ya idps force du progrès alobi nini baviolaka bato babomaka bato batekaka babombe cela veut dire parti ya idps eza parti moko fo bakanga yango mais di état de droit ekosalama nzambe azobimisa bango libanda tala bato toke kosasosiela bango le 10 février oyo kagame invité akende na bayokala na bafrançais barusse batelemi balobi biso fo tokonza congo etumba ezobima guerre ezosalama koleka oyo esalamaka guerre mondiale encore une fois ezosalama mais ya mbala ekopoudre pourquoi richesse ya congo ribaris bangi badomine bafrançais mais quand le congolais toza kolala ezwi peu importe interprétation makambo esalama na congo yango ale fo tobelela omoni ndoki belela toboyi kotelema derrière bato ya mabe bolandi ndeko langa israel muto 7 ans na balingi bachange mobeko likonzi félix batindiki ye bapesi ye maboko balobi kende merci na ndeko langa lobaki mikolo ezoya muzitu na fayulu bakolelisa bino yango yo peuple congolais boyeba ke bazokende transition plan ya sorti ya crise ya président eli endimami maintenant biso topesi lisusu kagame balkanisation parce que ntango bango bazokende na transition boyebisanga kuna na este bazozwa balkanisation mpo na février baosala yango le 17 le 16 le 22 tout congolais tozala 1 mpo na kopekisa makambo oyo bapolitisien nyonso bayokani saolisanga asali ya ye mpo balobi bango nyonso batya mutu na kati ya négociation yango boni Marc Kaboun alobaki makamba carrière epesanga mpe force po ye mpe akozala sikoyo bato na bato bakozala muzitu mpe akozala po ye mpe ye candidat président de la république fayulu mpe akozala donc technique ya kobouleverse peuple congolais parce que balobi ngana yo fayulu soki totambola lolenge moko ekosimba te alors yo muzitu kele kocha nga fayulu na kocha mutu donc ilikelemba ekolia mitu ebele entre temps les congolais sont assassinés bazoboma ba congolais baza koboma ba congolais po bango sikoyo bazokende na négociation plan ya sortie ya crise endimami sikoyo tozozela réponse à président eli soka boyi abimi motonyama soka ndimi abimi motonyama atelemi entre marteau et la clou akokende liboso to akozonga na nsima akozala montale ekochancele te to akokende parce que soka alobi non bamo batiki yemba na boko abimi mutu te soka alobi oui na peuple ase détaché na bango etape ekoka bwana nanga nango ekochama na moto yesu alobaki yenga naza mowidi tatande mobateli bayekolibita pe etape ekoka bwana nanga nango ekochama na moto etape ekoka bwana nanga nango ekocha yemba ndeko nanga yo zali nani penga naza nanye soki tovandi na kiti ya nzambe kosambisaka mbapona mina ye ndeko nanga Congo aza na besoin ya basoldat ya solo Congo aza na besoin bato bakoyoka susi na ye pouvoir liboso te ndeko nanga tobundela mboka etumbeza ya mabele eza sacré mobeko likonzi elobi yango tobundela mabele na biso eza sacré devoir sacré cela veut dire soki okufi mpo na mabele oke paradis parce que oyibi te obomi te mais lumumba aujourd'hui nani ayebaki ka kobima hero histoire ne bakundaki nzezalandu nani ayebaki ke bakobimisa bako parti na ye nani ayebaki ke koma nzezalandu ekotangama est ce que bana nzezalandu baforce mpo bayeba bango ta ekoki
histoire yango boko ebimi babombaka histoire te pole batiaka ngo na samesa te ekobima bakoyeba place la lumière ezali bandeko na nga attention ntango tozoloba toyebi ke bato ya mitema mabe boko destabilize nga te océani kongo boko destabilize te plutôt bino nde bokoyoka soni mpe nzambe na nga koshatie bino parce que oyo nalobaki yango ezokokisa tokenda négociation entre temps Kagame babengisi ele 10 Félix akoya après peuple congolais, mobilisons-nous comme un seul homme. Ton poudrier, ton baby ça, et c'est sous ta conséquenté. Papa langa Alfred na maman Clarisse. La chabienne a plus 49, jolie petite sœur propre, un canyon conto, na Suisse. Oh, grand frère propre, de Brno, na Autriche. Yanga papa en Australie. Oh, ils attendent ya conséquenté. Oh, ils attendent ton bunda bande kolanga. Kabouya channel vidéo on de kolanga baloko sa elongo ba commentaire. Voilà, bandeko na ngai. Bonsoir. Surprise Nazanango. Lelo Uganda a signé contrat. Il y a Lac Albert qui représente 10 milliards de dollars et un contrat. Na total, na ba chinois Bolanda Binomoko Lac Albert ozana pétrole yakusakanate gisement moko ezali ba Venezuela donc ils ont plus de 3000 milliards ya barils ya pétrole et Félix Akebeki ko cédé yango na Museveni. Voilà comment pays na biso ils ont perdre et tout ils ont bradé comme ça. C'est aujourd'hui que l'Ouganda vient de signer alors que 15 ans même pendant Kabila Ouganda kokai kozwa pétrole wanati lelo Félix apesi Ouganda pétrole na biso. Je suis triste. To continuer à discuter koloba loba pays ya wane ki pétrole ki Boland. Nous sommes tous en danger. Boland. On le disait hier, après 16 années d'attente, le contrat de l'exploitation du pétrole ougandais a été signé avec le groupe français Total et le géant pétrolier chinois CNOOC, un accord d'investissement de 10 milliards de dollars célébré en grande pompe, un méga projet pourtant très controversé. Karine Barzé. Ah, et souhait. Il leur a fallu 16 ans pour arriver à leur fin. 16 ans après la découverte de réserves pétrolières dans la région du lac Albert, l'État ougandais, le groupe français Total Energy et le géant chinois CNOOC signent donc à Kampala leur décision finale d'investissement pour extraire et exploiter le brut ougandais. Nous nous sommes engagés à investir les 10 milliards de dollars dont nous aurons besoin pour développer le projet Tilanga et le projet Kingfisher en Ouganda, mais aussi le très long pipeline de 1400 km de Hoima à Tanga, de l'Ouganda à la Tanzanie, qui est bien sûr le chef-d'œuvre du projet. Un chef-d'œuvre selon Patrick Pouyanné, un désastre écologique selon les ONG du monde entier, car le pétrole se trouve sous le parc national de Murchison Falls, réputé pour sa faune sauvage et sa biodiversité. Total Energy prévoit d'y forer 6 champs pétroliers, plus de 400 puits destinés à produire 200 000 barils de brut par jour, transportés par l'oléoduc le plus long de la planète, chauffé à plus de 50 degrés. Parler de ce projet comme chef-d'œuvre, c'est une vraie provocation. Il faut rappeler que c'est un projet qui va créer des impacts environnementaux irréversibles, mais aussi climatiques. Et dès aujourd'hui, ils sont en train de causer l'expropriation de plus de 100 000 personnes. Des critiques balayées par le président ougandais. À 77 ans, dont 36 au pouvoir, Yoweri Museveni rêve d'un Eldorado pétrolier. Cet argent va stimuler notre économie. Il est le bienvenu et je salue et félicite Total Energy et CNOOC pour avoir enfin pris la décision finale d'investissement. Je commençais à perdre patience. Selon Total Energy, la production devrait démarrer en 2025. D'ici là, le projet sera contesté devant plusieurs tribunaux en Ouganda et en France. Maman Célestine de France, bolandi vidéo, bozoka ba démonstration, bande kolanga tolala te. Bakulaka, bampanja munu, tous les deux Kasai, bande kwa IDPS, ba beti bino ndenge na moni bomoni vidéo wana.
Tandenga zokita monoko epanza likola mibi. Biso la bilo tozonyo koma. Est-ce nga na koyo kola 50 000. Nga kuna boya ka ba coupa mosusuti. Ba benga bola tala bi bali ba tcholanga ko 22 kende te. Asa mosanga. Mais na empia ka la boy. Dignité. Tozangi valeur. Mais bino bato nzala. 50 000 bokela ozola oya. Tandege panzi bilo minoko. Tandege bo bomani. Tandege bo misali ba video. Tandege bo pomoli ba sekela bilo. Seke bo souffrir. Boya to bunde tumba. Bo longwa derrière muto oteka bino. Alingi bilo te. Alingi bino te. Yango bo moyi na chaki nzebo ebo alote. Alobi soko zokaba o filmer. Soko pesi tata wana maman lo polo zo filmer te. Soki bo kabeli mo bala bato ba $100 bo filmer. Po bo linga bo la tsake bilo bo osala ba bien. Tango bo ko lia na ba makango la bino. Ndeko langa tango yo zo rêver Félix akomi riche. Tango yo zo kota la distraction Marc Kabundi bakomi ba riche. Aujourd'hui, nani azo sauver nation? Nani? Mwana mobale yaki mbili pa Martin Fayulu Madidi. Aye mbili lelo ya sali aye dynamique. Sauli Sanga. Po aye bika to komi na tango a gagne pain. Lobi bomone Maki Mukeba ya sali aye. Lelo Daniel Safa sali aye. Cela veut dire que Moutula Moutabandi Koluka Kwanga. Parce que tant que la transition, bako bouleverser ba donne, au lieu de 5 ans, et comme 7 ans, Ndekonanga. Nani alingi Congo. Nani asala posa ya ba Congolais. Richesse ya Congo et pesa na ba Congolais ba Colombo ke bungi si bango. Na yebi soki pasi eleki ezipakata emoni seli ndenge komela kiba ye koli na nzela ye maïse. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Na yebi soki pasi eleki okomi mon on dirait nzamba bosala yo okomi mon on dirait Congo toza sous malédiction. Congo est la bénédiction parce que Dieu avait dit Félix aza noir na munoko nanga na ye na lobi volozi kimbango incarnation na munoko nanga. Boko beta tembe boko epsa nzambe nini ke na lobaki te ke ba gotu o bakendaki kula la Genève bakozonga na négociation pour trahir la République démocratique du Congo. Mais néanmoins na yebisaki président Eli 4 c'est la parole de la divinité. Ta muso ayebaki angote 4 c'est l'accomplissement de la parole. 4 c'est Dieu. Peine arrivé na yemvuluzi kimbango. Peut-être telemi na njila lobi la za montagne la rechanceler te. Mais nzamba yebisi tu perdant par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné parce que Dieu savait. Dieu savait. Que moto na kotinda akobalukelanga. Un jour, la vérité finira par triompher. Si quand c'est la réponse à président Eli. A quoi accepter? Toté. Na yebisaki bandeko. Félix a kondima la souka welo na yebisaka olikambo la nouvelle là. Nalobi soki Félix to komi na suka nzibi bokoloba nini ba video wale ko osala to lukango wala bito ebelo to osala kasi bosala siko po Félix anzimi to ko ke négociation to transition voilà place ba okanga mutu po muta boy ko tambo ala nzambe muta boy ko yoka nzambe muta so ele selon nzambe abenge kolabo oh mon maître ba finga ye Belzéboul mais lelo batombola et Pierre Angulaire. Un jour, vérité. Yango. Ba Congolais, bon s'abonner encore une fois massivement à la chaîne de la Libération. Peu importe, tata batali biso mi balé. Gloire à Dieu pour mi balé on ande ba kokota la lycée quoi. Mais moi je sais, Dieu a quoi agir encore puissamment pour peuple bakoyoka. Déjà babandi koloba maman seya loba ki la biso que Félix a contrecarré biso. C'est ça le bénéfice de la parole de Dieu. C'est la veut dire bato bayoki pour la zuba appel bato babengi maman seya obande ko yeba makambo ndeni mususa lobila nga poanyo bande ko insister tetende ko langa là où il y a la vérité insistance c'est à la rater pona biso ndima non totika ka libre choix. Congo accueilli sensibilisation à 7 ans changement mabe ko likondi nini tolobite. Et tous les bananga na nini to salité les jeunes frères. C'est la bengi bilo bana pour sa maman. Nini to salité. Ya koli to sitoli ya. Lia ba famille peto kati ya nini to salité ba congolais miibi. To bunda. Peuple Congo. Le col à te comprendre
que les politiciens continue le système, baza ko distraire peuple, c'est le temps que le peuple a tellement. Bina ma frère Nabiso, oh boza libanda mboka, vous avez le droit de soutenir biso pour tout monde tout. Arrêtez à finga biso. Toi la besoin ba mbongo la bilote po yango te ko salisa biso ba vie. Ato tindenga le 5 c'est aussi ça posa motema langate, mais ko za eloko boko ko sunganga. Lobi la ko za la posa ko senga. Prendre nga koluka. Ko prendre nga péché et aller ko sunganga na misolo ngana bunde tumba. Pour ceux qui la longo la bombo oyo, na longo la système oyo, mboka la ngeko malamu, risa ko wela yangote, Rwanda wela yangote, ba français, ba katangate, ba salanga mabete, nga moko la pour la politicien, siko la za impuissant parce que ba politicien ba maltraiter nga. Parce que aujourd'hui pas si pe ma yoko te na batu pe minoko, de to koche la bilo, monoko kaka se monoko. Tango to lobaki bino boboyaki, bofinga ki lelo to komi wapi. Boko zo ba crise cardiaque. Parce que vous êtes sentimentaliste, bato la lokuta, vous êtes finga bato, continue à voir mbongo la bila mikem ke bosa la bato campagne, bon te que diable les a Félix. Bon mon mission ba Rwanda te balkanisation, aujourd'hui ba ambassadeur bazakoya, bon mon suite la bango pour dire aujourd'hui ba accepter transition. To ko sala ndé fayo la lobaki, ba ko changer scène. Ba ko changer biloko nyos. Mais enfin, toké transition. Barocha Denis Mukwege a dirigé transition pour y bouleverser la donne. Baropé ça la poste. Transition 4 ans. Hey! Pas de 4 ans de transition. L'autre la 2022. 4 ans qui était 2026, 2027. Bah qu'est-ce l'élection? Félix a vendu kaka. Tant que ça l'élection, Félix a bouleversé la donne. Abi le quoi biso sur ba Congolais to yokani, to soli entre nous les Congolais. OK la c'est et ça la maboko amiyibi. Kuna siko est ezobunda. Boko kate botala est pour déjà to zoyoka na to bon samboka. Recensement et encore 4 ans. Pour to yeba qui est qui. To bunda siko pour na est. Tant ba OK la transition na. Tant ba comment na 2026, siko to ça la recensement 4 ans. Comme la demi combien 30. C'est quoi au Bunda pour la Est. Entre-temps, Mikande Salami balkanisation, peuple azolala. 2030. Tia si ko ngai nde la zala ajoyo. Na 2030 ou bien na 2027 la go kufate. So beba botami. Parce que yo ça la 20 ans. Tia la 2030. O koma wapi? To tiki la bango Congo so bulate. C'est le talent to Bunda. To tele mabande ko langa bochi ko kanga mitema e bilo to bala ba moyen. Bochi ko déstabiliser mboka. Vous êtes les Congolais hein? On a besoin de vos nous avons besoin de ça. Vous avez un, vous avez besoin de bongo wana. Biso to bunde tumba, to ko tumba tous les ambassades na mboko. To ko pesa mbango, ba ko pesa mbango. Total biso ba ba okufa. C'est le temps ya ko bunde la mboka. C'est le temps ya ko telema. C'est le temps ya ko ganga. Et c'est sous terre qu'on banga parce qu'on a compris le système impérialiste. Tu comprends comment tous les politiciens. Tu comprends que les Congolais sont des orphelins. Et tu as fait les pato. Alors, les lobbies sont la biso totelema. Tobunda, bande kolanga. Tobunda. Ce qui te boy, te vend karaboy. Bolingi ka to sa ba division. Ngai SID, ngai nouvel élan, ngai Bemba, ngai boy, ndekolanga. Boko zola bino le côté, ba sentiment ya bozoba, pe lobby. Boya la Congote. Le boya la Congote. Pour ça to bunda pas Congo. Boyate. Parce qu'il faut que la carte de parti politique. Bon t'as la siko intérêt en boka. Ça to qui transition ça profitable pour la ngala yo. Souffrance au bozala ngo bozomona. Ngala sola bande ko mususu. Abi de ko ngala sala kata. Soki mundela longwe musala lo bila osala te na ke la campagne. Parce que ozo le kalamboka ngala linga ngote. Congolais. Congolais. To bunda bande ko langa. On a loba quitté. On zamba salisa quitté. Abakouk. Sinzili ensemble. Na yeko pesa paiement. Peu importe l'interprétation, mais tout dans le lobby est vrai et vérifiable. Campagne bandit à 7 ans. Transition à la Congo. Négociation. On a tout accepté. C'est quoi la présidente il y a Koboya. Je ne pense pas parce qu'il faut qui porte à bien, mais soit le combat là. Ça veut dire combat là yango. Tous ceux qui sont vers les Congolais, bangomoko, basangal. Mais sous l'emprise, il y a Kagame le disent, à la France, pour baopesa ma belé. Et vous avez profitable de la bango. Entre-temps, Bibembe à Congolais, on a dessin 7. Bibembe à Congolais, la télévision, il y a place, on a foot, ça a taxe. Bibembe on a le bois kayango.
pour ba famille wana ta ba pesi bango ba pesa bango moto ya nini na libota la biso to kufi 12 biso to zaki 5 biso so to kufi eloni ba pesa ba famille na biso oyo ko remplacer biso lobi to ngai to zani famille nga so bazangi océana bango boy et ça la bango ndeni bazangi na bango kimia ta la pasteur lelo akomi la problème pour la nini azana océan ba attaquer tozo bunda lelo to en insécurité tozo banga Mulompoe nakomi na suka kabuya lompisa Mulompoe babomi yetu azala bombo nani azolandela ye mwana mobala na bande ko ganga bande ko langai tozala pasi la botema poto ala matanga bota ko sunga biso azate bande ko bakufi ba négliger bango ba bango na 207 ba memba ko lokwa banyama ti lelo drapeau ekitite ti lelo mutu moko ta zoloba sebe basi ba bwaki bango likamute bo se kutu batu basala bomo ba okunda bango na ba fausse commune bo ka ba oba kufila bango boy pasi la motema tozolela po toza ba peuple congolais négligé mais soko koyo ko se ya lelo partager yango ndekolanga pinzoli oyo ko tangisa e bongo la ya esengo olo ba yete to sangisa misolo to tindela mona mwasi oyo akende ko bunda etombala bato na ye ndekolanga na okufala bango na okitisa ta ambassade moko surtout ya Rwanda na okota na yango na kati bakobeta nga masasi biloko la kolata la nzoto kobeta to bakozala la kati kokufa Rwanda bunga bao ba okela ambassade de France bakesala ba osala bao ba okela ambassade de Belgique bakesala il faut to la kisala bato que de quoi nous sommes capables nakufa nanga ma ambassade de Rwanda longo la Congo nakufa ma ambassade de Rwanda longo la Congo bosunga biso to kufa lokwa bero me bakanga te lokwa Mulompoe aza wapi Mulompoe ke wapi Mulompoe kufi kaka po alobi vérité ya Chilombo tandenga la batamaka lelo la kobenge so papa Alfred papa motina mambo ndampola lokeso ko futa de Bruno apôtre Doudou Sambi la South Africa botelema na mabondeli vous les chrétiens bolongwa na kati ya ba parti politique ongala za muta Tshisekedi ongala za muta Boye ongala longwa batu nyoso wana balingi yote ozolia mbongo ya masumu nzambe na yo akoboma yo po nzambe apesa o Congo alobi bundela Congo alobi Congo eza la posa ya baguerrier Congo eza la posa ya bato malamo bato oyo bakotambola lokuta te miyibi te basasa te bademona te muto lelo alobi oui loba alobi non muto lelo asali boloba boyi aujourd'hui bakie na transition 7 ans bazochanger bobeko likondi ezala pe profitable pour la Félix bakopesa ye maboko parce que Félix azopesa bango ya moto eza balkanisation bomoni likama Museveni la tibino la film bomoni accord pétrole ya Congo ke yo lakta nzamba lola kolo elikia nanga ezepa na yo Dieu d'Israël, tu n'as jamais menti. Aujourd'hui, Congo, ezokende, Zamba lola, pesa biso tozo senga la yo, Zambe, bakoye kopime la biso miso la bango, mais yo za multifacial. Rien n'était possible à toi. Oui, bisa ki Eli encore 10 000, 7 000. Nanu kutu banguma mele ba prophète abalate. Eli asala bikamwa. Eli babwaka mai nzambe atelemisika 12 pierre ongala zotelemisa nazotelemisa ka 12 pierre nzambe langa nazotaka 12 pierre nazaka la sama tambia bakola ba profeta tango tokatisaki na yela nene nzambe nabungi te liboso na yo pona nini nazotika misala pasi ya moye kolo pona nini ozotika miteme zoka nzambe moma biso metokufala matoyo histoire ya Kongo etikala nzambe ba oba koya la sima balanda matambe babuda bana miso bazonio koma Congo ekei pétrole à Congo ekei accord na Museveni Félix c'est Nzambe ba politicien congolais Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. S'il est vivant, Dieu va vous punir, Seigneur Jésus. Moko foutati la 4e génération. Comment on peut négocier comme ça? Pétrole ekei ba pesi la qui envoie les Museveni azo sepela bomoni accord ba signer pétrole amboke kei tango peuple Congo azo souffrir bande kolanga congolais azo nyokwama ebeba congolais ba négligé balobi yemo kwa ndimaki est-ce que ce qui congolais sa ko futa malamu bisika koreza congolais koteka bande kolanga
bisika ya salite tolakisi bino na zandu bato bazoteka bazokipe shwate na balabala bisika ya majugu bakongole babande bache biloko eza kodimine souffrance bandekolanga poni bozokanga mitema tobundela mboka te tango bozomona bafilme oyo tango bozomona batrahison ya boye maudit toi les Congolais o bazomodire biso la Congo moto akotielanga lelo commentaire ya mabe na ofinga mama na ye moto akomeka twitela buzoba na otola mama na ye mama jawa assalamu alaikum na bambi moto akomeka atia liboko ne konda wana komela ngai lokola bozana wifi ofele na bandi na oyebisa papa alfred na ya na poto tokutana bino parce que afutelanga bien na oyebisa na mama clarisse sikola ndimi na ya poto nasala face na bino inconscient bova na poto ça va mon souffrance va onyo kola biloté combien va kufina batonga na corona mboka kei biloko lo se kei va changer passeport yangwana pe bomoni pétrole kei Félix Akodondo yolo balanga Félix tola baba politicien bas inconscient yolo balanga yo nyama bolole zoba mboka na ko kende o ko sepela likolo biloko bozoba eloko ni ba ko pesa bino eloko ni ba ko lia eloko ni bozala ngo soki ba ko souffrite mboka kei mboka zonyo kwama combien de morts oh bazolinga te batonyo se fa baleka la justice bolandi bino moko mutu a progrès de azoloba ala bi basala ba colonaire place ba mama kalala biso le tokela bundisa bango biso tokovanda tokobanga soi-disant tozela Congo nous appartient les Congolais conscients les 17 les 18 till les 22 bosala quelque chose biso pe babolo le oyo so bo pesi biso misolo ekoki tango mosusu oza jour na liwanaka ngana okeka l'ambassade Rwanda nani sika okete yana ko se préparer en conséquence ba okanga vanté na kokoma na kotumba ambassade Rwanda ko exister la Congo te pour le ko la bango nde batelemisi bango loko ya diabolo ambassade na ba ko za la Congo te tous les drapeaux baïni tout tomba au micro les oya que Dieu vous bénisse merci la Kabouya l'homme puisse on échange par l'équipe qui gagne merci na Julie Kadourateur Misape électrique merci na Papi J directeur recherche stratégique merci na Sango Mokonzi pareil monsieur Manga bon rétablissement la maman Jawa ingeta la bana mvolozi Congo nous appartient mais c'est triste que les Congolais réfléchissent comme les animaux sauvages de la forêt équatoriale. C'est triste. Pour amener tout bon dia, pour tarder bonne nuit. Équipé pour la terre. Tout ça a quelque chose. Yanga mo continent Angleterre, Simon Bemba. Ah, Maman Célestine. Maman Célestine localemela. Ah, bato mbongo bozebele. Professeur Jean Bele, vous soutenez Congo Zamboka Labino. Professeur Denis Mukwege. Papa. Nayebi kozana sécurité lokata biso tokutana ozata na mandamba bongo bopia biso bande kwa este botelema tola la pongite bazo signer zokende mais toza la possibilité kozongisa mosu tozaka babelole tolongola bango biso bato tozoka pasi boye tosangana ndeko langa bitokata ba vidéo nanga ya Félix Bolole kata mosusu eno pesa bango wapi mulompwe mulompwe soka kufito ebite so babomi so babwaki parce que balobi batinde so la gbantana mosu ko ebito ebite so basi babomi aleki na fleuve. Merci la JKM, le number 1. Et aussi de la presse, Gino Loswa. Maman Nangai, Maman Dolo, Tobunde Tumba, Congo Zayabiso, Tobunda Bandekolanga. Où est taille ce qui est opération Jeanne d'Arc, opération Sauver le Congo. Pays parti, richesse et tous à la conscience, Tobunda. Ingeta la bilonio so partout boza. Bato boko bondela pour la mboka bobondela. Vous s'abonnez massivement la bilaka na DLTV. Vous s'abonnez à la chaîne de la libération du Congo. Chaîne autour de Babosolo Petoko Bundela, les Camerounais, mon tout est, toi, un intérêt à mon tout est, toi, un problème à mon tout est, on dit la vérité, on crie parce que tous a besoin, tous a la sauver. Banabali, Batanga, Babibimbe, a négligé Boyete. Ce qui est ça, après c'est un makasi pas copier ça. Pour soi, la bandeko, les 17 ambassadeurs Rwanda et Koya existaient dans le Congo. Ingeta. Mamour na Florence. Famille nanga. Nzamba obatela bilo boki mate. Boki maboki wapi. Nzambe nda obomba. Bye.